ceux qui lelo au mawaza sous la famille. Les lignes sous la famille. Est-ce que vous comprenez? Staline les grandes sous la famille. Baza ba président ba salle qui soit ba la qui vision papa Simon ba on le ba comme ba immortel. Musée Kabila ningaza wana ola la tenete ngai grand-père Mumba. Ola lo la buto grand-père na biso te. Baza ya l'état. Bongo boni siko papa Simon des ministères après longtemps ya travail ba tika siko patrimoine wana o numéro et mita ya te. Comme ezaka na bandu te. Comme ezaka na Kinshasa te na Ngirengere te na Kulinga Kasavubu te. Comme ezaka na Congo central na secteur ya Dimansi. Babenga ngokamba Nouvelle Jérusalem. Monde c'est bien. Les institutions est bien. Et l'état ju a. Parce que ça na Angola na komba papa c'est tout. Bazali na personnalité juridique ya kamba te. Bazali na kombo na bango moko songo bakala nga na yebi. Ope bazana Congo basala la éthique ya uniforme, langage et consort. Bakozosco personnalité juridique na bango déjà ministère intérieur a déjà préparé c'est ça. Parce que moko ezala mbeko jamais des ONG ezwaka bobengi moko to bosaleli. L'état atala nano bolingo te. Biso to bi bolingo. Mibeko après nini misala. Kwa kuna nzamba za. Papa si mamu na mabe azomona na ndenge na. Mena l'état atala nano mibeko. Koso mibeko longo na mboka pays wana esa sumboka te. Mibeko après mibeko misala. Après misala nde kimia. Alors mibeko ne faut la respecter à la lettre appliquer. Donc papa Loanga tokoloba ete papa Kimbangu akoma ya l'état. Akoma azalaka déjà l'état banda 1921 pour l'état mutapesa ki sambela et longwa ki déjà ya famille et longwa ki ya mboka et koma ki déjà institution na 1921 c'est ça. Na bana wana na boti ba kokula balandi to ba seko kisoko uti na ngomba mosusu. Siko bango fo bakula so ba uti na ngomba neti mission catholique kokula seko. Soki babuki mibeko et que olingo zonga etake Kimbangi so reconnaître que na zonga na ndako ozana démarche ko sala kokula Saint-Elam bayambi ozala nani ozala na famille restreinte ou famille élargie pour les membres de famille. Mais ce que c'est pèlerinage dans village natal alors village natal et kamba zoka te na zo comme patrimoine les patrimoine à l'état yango kuta tous les services aéroport et ça wana et ça na frontière tout ça donc kamba et batela makana l'état congolais. Mutu sa ko toke. Mais mutu akenda kan kamba banda na président de la République. Nanga bien. Premier ministre, les ambassadeurs, le ministre, le député, donc président parlement, il y a Sénat et les sénateurs, il faut pas avoir ordre de ministre. Il ne faut pas donner d'ordre. Il faut pas dire quitter la Sorbonne, l'Académie de Beaux-Arts, au Vanda. Il y a ce qu'on vend, ce qu'on coca, ce qu'on tient la tour, et ça la cabot, c'est la spiritualité. Parce que les sympathisants, parce que les sympathisants, parce que les Katia et Yamakinas. Si ceux qui vont s'adresser bongo te bako kokota kamba te selon ba principe to ba loi o ezali élégué na batata mi misatu d'ailleurs papa donné les joies de la tia Kimbangi c'est na kolinga kabino avant que le kamba biso ba Kimbangi c'est kokutana na Kimbangi za visa na pikomi mais on a pas adressé à la chef pour la kolinga même le président de la République so za ndeko na ye ko ba te yaya président Yaya Fachi Oloba. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ngaï, son nom c'est mon titre institut. Son titre famille Zélé, quand on a limité, et pas Maman Marthe, ou on a bonné foufou, ou on a pas ça, garant de la nation. Parce que le chef spirituel, là, ce qu'on a sommé, le chef spirituel, va s'adresser à eux, dans ordre de nos amis. Donc, on les a maquillés, les causes, les réseaux sociaux, l'État est bien retiré, tout le monde va aider. Merci. Biso sikoyo domi pesa kama kamunisa boni domi pengo isa tango ikoki amenta banke aboni bisa mokidi tango wana oizalike malobanyo baba alobaki ezongo koka santan e komota makambo ebele kenyo so mona yo ekoe mama na miloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota. Très chers abonnés de Menga Makimbangu Télévision, fidèles internautes de partout où vous nous suivez,
Nous vous disons bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur cette grande chaîne d'évangélisation médiatique où je viens auprès de vous, je viens profiter de votre petit temps pour, n'est-ce pas, parler de la bonne et merveilleuse nouvelle, la nouvelle de notre Dieu créateur, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné un nom qui sauve et un nom qui libère. Sur votre émission, n'est-ce pas, le Bela Maman Moulo, dans sa rubrique Bokundoli Pebo Sosoli, qui est, n'est-ce pas, présentée par une humble servante, Maman Falon Intima. Devant vos écrans, je ne suis pas seule, je suis, n'est-ce pas, accompagnée de son digne fils, l'ambassadeur itinérant répondant au nom du docteur Jospin Loanga Konga, à qui je m'en vais directement dire bonsoir. Bonsoir, Maman Intima Falon. Bonjour et salut à tout le monde. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé à ce grand public qui est branché en ces nets moments en train de suivre cette très grande et belle émission où nous allons parler ensemble du docteur Loanga, n'est-ce pas, de ses multiples déplacements au nom de l'Église et tant d'autres. Docteur, du 24 juin au 24 juillet, jour pour jour, cela fait exactement un mois. Et Paiwapi, Bozalaki, n'est-ce pas, Libanda Mboka, na mission spéciale, Yatata Mokondi Yaboule, et Paiwapi Pe Bosilaki Koya, Yangwana nde motuya, ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, nde topesi bino watondo mingi, na ko profiter na temps na bino précieux et un temps très chargé, auquel dans les heures qui suivent, vous allez tous ko bemboka ndenge moko kolobaka yango na lingala penza ya kitoko wana, vous allez vous envoler dans quelques heures, n'est-ce pas, pour la poursuite ya ba mission oyo bomesana na yango kolanda. Mais on va tout, mais avant tout, tokota na ino na molai ya singate, les fidèles internautes m'ont entendu dire qu'il y a cela un mois où vous étiez en déplacement dans une mission très spéciale de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, donc de Washington à Riyad. Mais j'aimerais bien, pour une très bonne audition et pour un éclaircissement très précis, lire un des articles qui a été publié très récemment sur l'internet par rapport à l'actualité qui a régorgé, n'est-ce pas, cette émission spéciale auquel vous avez été mandaté par lui seul, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Voilà, comme j'ai dit tantôt, pour une très meilleure audition, depuis le 24 juin jusqu'au 6 juillet 2025, le docteur Loanga Konga, qui est en face de vous, devant vos écrans, donc de Washington à Riyad, de l'équibanguiste au cœur de la diplomatie et de la reconstruction africaine. J'ai lu. Après avoir pris part à la signature historique des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington, la délégation de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, conduite par son ambassadeur itinérant, le docteur Jospin Loanga Konga, a poursuivi sa mission diplomatique à Riyad, capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Accueilli sous la bénédiction de plus haute autorité royale du Golfe d'Oman, des Émirats arabes unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït, de la délégation kimbanguiste. La délégation kimbanguiste a engagé des échanges fructueux avec des représentants de puissants groupes d'investissement et des constructions de la région. Le retour de la paix ouvre une nouvelle ère, celle de la reconstruction nationale dans un esprit d'unité et de prospérité. Lors d'une cérémonie solennelle organisée sur les rives du Golfe Persique, la délégation a mis en lumière la richesse spirituelle et historique du kimbanguisme. Elle a notamment présenté le récit poignant des 37 000 familles, martyrs, et exposé la thèse du professeur docteur Papa Bituvudi Kiangani Zako, consacrée à la portée universelle du message du kimbanguiste. Le Centre de recherche d'art Kimbangu a également marqué l'événement par une exposition d'œuvres de l'artiste visuel Loanga, intitulée « Les Congo, les conflits à l'Est et l'indépendance du 30 juin ».
Cette collection a profondément touché les participants. En conclusion, en clôture, un portrait de son saint, Papa Simon Kimbangu, a été solennellement remis aux hôtes. Touché par l'ampleur de la vision spirituelle et humaniste, portée par sa divinité, les investisseurs présents ont attribué à sa divinité Papa Simon Kimbangu, qui a gagné les titres honorifiques des grands bâtisseurs de la paix mondiale. Ce moment d'exception a été suivi d'un engagement concret de nombreux investisseurs et actionnaires issus de diverses origines, afro-descendants, européens, russes, chinois, japonais, sud-coréens et indiens, ont exprimé leur volonté d'apporter leur soutien actif au développement de la communauté kimbangiste, tant au niveau national qu'international. Ayant adhéré au principe du kimbanguisme, ils ont exprimé leur désir de collaborer immédiatement dans un esprit de solidarité. Poursuivant sa mission diplomatique, la délégation s'est ensuite rendue à Oman, où elle a participé à un sommet international de haut niveau. De retour à Kinshasa dans la nuit du 6 juillet, elle a rejoint Kamba, la ville sainte, le lendemain, afin de remettre un rapport détaillé à sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, témoignant des avances majeures de cette mission. Les mois de juillet s'annoncent prometteurs. Une conférence mondiale pour la paix, initiée par la Commission des droits de l'homme, réunira prochainement des représentants de la Russie, de l'Iran, de Turquie, ainsi que plusieurs membres de l'OTAN. L'église kimbanguiste, donc les kimbanguismes porteurs d'un message de paix, d'unité et de spiritualité, continue de rayonner dans le monde. Vive en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, ainsi dit. Docteur Lowanga, mesdames, messieurs, c'était là les reçus, n'est-ce pas, ou le résumé de ce qui s'est passé du 24 juin au 5 juillet, précisément, parce que on a bien signalé, mentionné que vous avez regagné, n'est-ce pas, en Kamba pour faire un rapport détaillé exactement à ton maître. C'est comme nous voyons dans les vidéos. Autant comme on a l'olenge kani, papa conseiller directeur, papa bituvi di kiangani zako, accompagné bino donc au la résidence na yeti comme mabino na résidence tata mokonzi ya boule et pas iwapi tukolo sur le hall où vous avez été reçu nde oza kopesa rapport détaillé. Papa Jospin Toyoki, n'est-ce pas, article lancé sur l'internet, donc au vu de tous par rapport aux amis qu'on détaille, n'est-ce pas, mission spéciale Nabino Bozaki Nayango de Washington à Riyad par rapport ya mabongisami o tata mokonjabu la zali ko bongisa pona peuple congolais, pona ba indo et puis pona ba kimbongiste nini oyo okoyi koloba na katikati ya wana to pe totangi kasi motuya ya likambango ya laki beboni au bossel limite qui va détail, c'était pour la paix mais en profondeur. Matondo, la paix au monde. Qui m'a na kati ya mokili. Très bien. Des ali mission monene oyo Nzambe akitaki na kati ya mokili na banzeli baye. Poete batonga système ya sika na mokili o babengi yango kimbangizo. Voilà. Dès lors que Nzambe, la Sainte Trinité, batika ki mapata ndenge embani ndenge tanga makana notre père tato abiso vandi o likolo bo continuer ya to vanda to koma komona yo na miso na biso bato Nzambe tata ye tata kisolokele Nzambe mwana tata dialunga na kiangani Nzambe molimo santo tata diangi enda kuntima siko référence na bango sok esinga ki vandisa e vandiselo esinga ki tata ya ndenge centenaire ya Lingomba oyo ya mission atata Simon Kimbangu ebele makake ya kozonga e azongi na sa divinité Papa Simon Kimbangu kianga ni nkoko nkaka siko po ekokisama makambo maso wana ezala ko les a multiplié. Il a fallu ba organisme, il a fallu l'état etombola yango ndenge moko pe na 1921 tango Papa Simon Kimbangu azwi musala soka memaki yango na titre familial l'état nga akota chef médaillé na histoire kimbangisme
nde ayaki ya yambo pona kondima pe kopesa ndingisa ko bangana mbula matadi na ndimi village Mbola likambo esala nini ebota nde ekomi kamba Nouvelle Jérusalem sur le plan administratif fondé en 1921 le 6 avril précisément au moment où Mouna Betaki Ngonga l'état zalaki présent l'état belge et ngoko wake nzamba sala ka ba référence na sikoyo na ekeke oyo ya sa divinité poto le la tournée oyo il a fallu aye Kinshasa accueillir Brazzaville un petit parenthèse papa ebisinga lobi na kokaki jamais kokota kamba soki likambo papa ki solokele atika ki na papa conseiller direct te salam papa Bituville Kianga Mizako le professeur il a fallu a exploser dans le monde diplomatique et scientifique valeurs éthiques ya kimbangisme pour le développement durable comme sous-bassement. En 1921, Papa Simon Kimbangu a remplacé le christianisme et le kimbangisme. Parce que le christianisme est importé, est mensonge. Religion est importé, est mensonge. Mensonge est pour nani. Parce qu'il a fallu ba Zouambo Kaba niantir yango sur le plan politique, administratif, économique et socio-culturel. Donc, ba déloger mboka, ba tie makambo na bango. To bungi bobiki na biso. Tango tata ye a instauré système ya sika, nde yango na to bengi kimbangisme. Sikoyo, ba tata mvola ba vanisa ki système. Po système ana ezwa comme mécanique et ça yango au monde même sa divinité qui n'est que ça la mécanique na monsieur, mécanicien. Joseph na Bible à Venise, azaki même, moboko ba meme ba mpate. Et ça ba symbole parce que même la science, la spiritualité, la science est abolandé mais mécanique c'est la science. Il faut ça la corps scientifique et là qui sa spiritualité, c'est la mécanisation pour que Congo soit pas. Alors na 21e siècle il a fallu comme tous na sous-bassement, nous avons pas la diplomatie na Congo. Non. Et en Afrique, il y a kokende ya ba affaires étrangères ba ambassade oui. Mais toujours ça, la sous-bassement, il y a Vienne, il y a Oni, il y a Etitira, na sous-bassement, oh, yo ba Occident, ba yaki na ngo pona ko coloniser. Or, colonisation, c'est occupation, c'est domination. Boko ki jamais ko vanda na ba mettre tout autour d'une table, bolo bake, biso tozo ye ko la langue na bino, écriture na bino. Mais si on a 2025, tozali to 2024, bongo na bongo, nini oyo, Congo, akoyi ko vanda lo de la diplomatiquement à la fort. Il fallait kimbangisme. Yango moni, tata mokonzi kolo, akoti mandat na ye, ya l'Union africaine 1 an. Landa bien. Inauguration à musée. Or, musée jour baza ko inauguration, il a qui jour oyo Congo azo vanda na scène internationale. État que pays majeur, o akoyi ko komi na maye la bolo. Or, musée nza tata kimbang. So, toye ko koma na 2025, tata Zoa Lorenzo akoti na tête ya l'Union africaine. Et ça azarte. Kulutu na leki. Moutou, Congo, toye RDC. Alors, nawana, il a fallu sikoyo que tout ça là pour parler. Allez, papa professeur, ayeko panza soutenant sa thèse naye, il y a relations internationales. On a relations internationales, otozo lobela et simbi makambo nyonso na kati économie, développement socio-culturel. Parce que spiritualité et bomba mina si on a balobeli komba tata Simon Mbongo à terre principale. Acteur principal la relations internationales ba filmer ezali ba figurant ba ça mais il y a un acteur principal il y a commis scène y est pas au jouer or acteur a kufaraté na film il y a sous ça film etina suka o ya zu Congo o ezali na sous-bassin océan yé mutazu monde parce que Congo ndazali socle ya développement place histoire outil écriture mambignon sur sa richesse et consort. Ba richesse wana yango sana ba collatéraux na ba banque or volé par les Américains après Seconde Guerre mondiale et titira ça la valeur ya dollar euro ya ba intérêt ya ba pillage bazo so ba bois ba uranium abatu massacre et consort et bongo na bongo pétrole et gaz et consort na ba intérêt commerciaux ba Swift et consort bref ba FMI o zo ba banque mondiale et consort sous-bassement na bango yango sikoyo na thèse elobi boy lokola toza na diplomatie wana ya spiritualité poto wana spiritualité bapaya pays laïque ok pays oyo poto zo indépendance papa Simon Kimbangu poto zo mayele papa Simon Kimbangu sous-bassement ya bolingo mibeko misala yango pe na Congo pe justice travail
C'est la diplomatie. Ça n'engage pas vision ya ressemble la spiritualité. C'est la diplomatie. Toye kozua, ba valeur éthique morale na biso, 37 000 familles. Ba kangani. Po tozwa légitime ya kolobela, liboso ya Mbulamatadi ya Libanda. Donc, comme pays état souverain, makile tangi, 150 000 martyrs. Bakoloba boye. Référence les années. Temple monani likolo. Na maneva kimas. Batata na biso, balobi batonga. Batata voilà, ba autorisé. Temple zoko commémorer 105. Ça veut dire 150 et 37 000 places assises. Martyrs comme temple, place à revendre à 37 000 places. Est-ce que c'est hasard? Non. Référence à Kimbangiz. Il y a un gros biso légitime, il y a diplomatie, il y a kolobela na Nations Unies, na Commission des droits de l'homme, na mer Persique, na Chine, il y a kolobela que voilà, tala bako na biso bakufa ki. Ezaki lipanda apambate, bactère ba papa Lumumba et consort. Oui, bien sûr, mais soubasima batata, voilà. Tala spiritualité la biso yango. Eza obédience luciférienne, eza obédience à ba système, eza éducation. Oyo, il y a Constantin et consort, mais ezali fondement ya kimbangisme, pierre triangulaire, la force de changement. Ton a thèse et bimisi, na maloba ya papa professeur Yasuka lobi, tozo zoate passé tozo tchata Simon Kimbangu te, azali nkoko ya mokil mobimba. Alors kimbangisme est remplacé siko système ya occupation. 21 et na newana eza année du concret. Yango moni ba esi koko bengi sabiso. Ba bengisi tata mokonza bule. Mais il y a des places à rater. Il y a sa divinité. Mais dans mboka ti lelo bazo reconnaître tant que éminence. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça processus, et ça procédure. Mais y a-t-il possibilité d'arranger ça? Pas y a-t-il, et ça déjà makambo ici basala na 5 mois batata voilà. Bon moi aussi batika makambo. Très bien. Même président Félix Mengaza on a ailleurs au hasard. Parce que papa na bango, papa Tshisekedi, aza ministre, bako tinda ye soka boya ki pe mission na nga boya ni amandate pe mutu. Ya lobité, on a sa grand esprit. Na kende kokuta na papa Diangenda. Sa divinité papa Diangenda. Pona pe sa mutu ka moni voiture mona ya vert wana. C'est papa Tshisekedi nda ya kala. Papa Diangenda lobi ya ozamwa malamu na bombelo eloka malamu na kopesa ye. Papa Diangenda na Kinshasa ke kotala na limité. Nete so comprendre. Eza quoi papa chien spirituel, sa divinité a déplacé ake kotala XY. Ka ça peut c'est makambo. Na mutuka na ye na carburant na ye akotala na limité azomi. Yango kasi mwana ne fa remplacer. Eza ka bongo nzamba tika na nyonga batute. Et na cadre ya système aussi ndenge toza na mboka, toza na ba Congo, toza na ba Swahili, toza na ba Luba, toza na Bangala. Mokongo azui, Mungala azui, Swahili azui. Parce que Mose Kabila azalaki mutu akatanga c'est un antiquaire fi ne na katanga pe asali maki na ye eyebani. Après Mose Kabila nana ye kozwa président Félix. Après wana système ce que faut zonga na kambe pa sa divinité pour tambusa ndenge bendele yeba ma. Yango na procédure wana faut kende uta na reconnaissance na boende boye na procès eye na kotombola papa Simon Kimbangu kobimise na prison eye ti son éminence et longue son éminence ti tokomina sa divinité. Sa divinité ce que faut kota sikoyo na application ya l'état. Or Congo mutu e ko reconnaître yango te zali l'Union africaine. Yango moni papa lelo akomi na 2 sièges banda uta na 2024 et 2025. Siège wana epesami parce que tozo kende na démarche ya l'unité africaine. Yango na tengilo batata bekolomi baleki na sommet ya l'Union africaine. Oya za sikoyo place ni Kamboruti kimbangisme mama kimpavita mwana na mokongo nani tata Kimbangu fula mwana ni seti. Tata Kimbangu kimbangisme ebotami et na immigration et na clan 12 clans. Yango moni likambo wana baobi ke kikongo koloba monde entier ezali culture euti ya bakoko na biso. Jamais roya na kimbangisme okuta bazo ebisa yo civilisation euti pa bapaya. Non. Confusion mo esalamaka entre l'Ozaïsu, entre histoire ya basioniste et israélien, na histoire ya kimbangisme ya l'église de Jésus-Christ personne n'avait spécial papa Simon Kimbangu. Parce que mutasine ki statut de l'église wana to libota wana to fondement wana papa dialonga na Yesu. Na boya liboso na boya mibale aza noir et salama awa et vanda wa et zalaka wa et déplacate. Il a fallu tant et hypothèse ya papa professeur exploser sur le plan scientifique. Il y a tangi na Lubumbashi Elisabethville. Bakanga ki grand-père kuna. Donc papa Simon qui monte bien dans la liputa 30 ans na prison na Lubumbashi Tiabet. Pourquoi Lubumbashi est? Parce que tant ba politique ba rotala
chaque fois que savons que lubumba nti ya betu lubumba donc bobomba mboka na biso autrement dit ne jamais trahir le Congo bobomba mboka na biso na intérêt personnel te et consort nde baye ko balola yango lubumba nti ya betu donc lubumba shi nde papa professeur akokende kotanga kuna kosisa bitelo na ye kuna tango aye motindo epesami ke yo nde mutu okopanza siko soutenance ya thèse tango esalami légitimité diplomatie ya baafrikain bayindo yango esengamaki première pour parler ya paix esalama na deux volets oyo ebandi ya RDC na oyo eza ya monde ezali l'Iran sioniste israélien palestinien Corée Russie entre qu'on se le dise donc bloc il y a Occident mais par canal il y a Zelensky ou tozobenga Ukraine toyekozwa Venezuela mokili eza na makimia te toyekozwa canal de Suez toyekozwa le 3 de Dormuz auto le de la place conférence wana esalamaki mais na 2023 papa Simon Kimbangu chef spirituel akobengisa monde je t'ai envoyé à Kokende et puis l'Iran ezalaki Chine ezalaki Russie ezalaki Europe Amérique et tout ça tant baye le 19 novembre spécial 2023 mon aye na kati pe libanda na lingi pe ezala non seulement na Congo mais na monde na pesibino ordre or l'ordre donné par sa divinité et qui là à l'époque c'est Biden et Mama Kamala Harris docteur Fazama Mimi pour parler salami des émissaires tokei gauche à droite baye ko ma posa route plutôt na visite d'état na oh banda 2008 tikino lelo visite d'état à pays africain président Moko Salama Gite mais il a fallu que sa divinité appelle sa mode pour couloir diplomatique et ça le la guerre de Salama balobi pour couloir humanitaire et ça m'a cessé le fait pour biloko ekota na biso na do de l'homme Salama voilà ce qu'on a bingo couloir diplomatie spirituelle dans l'ordre mondial donné par sa divinité grande ligne. Il a fallu 2023 thèse et salamito au monaka espace à 2 ans à Pamba. Résultat mbala moko bouleversement. Ba oyo ba mandata ki bango étant que ba représentant ya ba Occident, France, Occident mobimba. Wana zobela dans le pays oyo créé par les Allemands, créé par le Belge, le Rwanda pour agresser comme ba commissionnaire, ba côté ya babité. Soy papa lobi paix. Paix ça na signification moko, c'est la paix, c'est la cohésion, c'est la cohabitation. Alors, il faut pour parler de la parce que bateau ba bomi 37 000 familles, 150 000 martyrs pour na combat ya kimia mokili, au pesa quel soubassement. Il n'y avait pas de parti politique. Vous savez, bah, t'attends voir la papa qui solo que le papa diangue n'a passé papa de l'on a tika pour na robattre la mini. Conservation historique et spirituelle, il y a kimbangisme donc richesse abaïde, comme les collatéraux na biso. Zongo banque, zongo fournisseur, zongo nyonso au kimbangisme. Il y en a qui Congo balobaka et oule qui a bête mbazi qui a bête et donc lelo lobby toko démérer bon aux akaka ya biso parce que la cause énorme voilà ce que continue à voir diplomatique yambo papa ba ko reconnaître na l'Union africaine la institution internationale pas état que éminence état que sa divinité okay alors na niveau wana mbala moko monde etali ba bité yenda ko pesa biso ko ça autochtone lingomba ba autochtone tozolo bato eye na occupation non euti Rome euti Mecque euti non tozolo bela autochtone kimbangisme alors pour parler wana basubasima na watindi c'était la première fois officiellement nazo ndingi sa ko bemboka ko kende ko siéger na invitation c'est ça qu'on a volé le 24 juin en juin ezali date oyo batata ni bapona ki babena ni panda le 30 juin ya combat malgré to rataki spirituel yango eza ba procédure poso akoko to comme na Washington ici dévolé volet liboso, il y a accord des principes entre Rwanda et un volet international. Okay. Mais, dans le principe, tant qu'on dit que, bato ba okipa kibino, il faut nous besoin na nous couloir moko ya paix et banana nous koloma. Monde entier banana RDC guerre ezate. Pour mutu so lingi ko ya akende tourisme na place o bazo yi baba gorille des montagnes. A ya place origine na ezali. On est à premier principe. Et ça, la mine époque, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le programme spirituel à Tata Simon Kimbangu, sa divinité. Après qu'on volait vers Washington, qu'est-ce qu'on a Oman? Les places ici, qu'on les campasses, Oman, ils allaient locaux, la Suisse, il y a Golfe Persique, donc il y a Moyen-Orient. Ils en a paix, ils en a sérénité, ils en a sincérité. L'Iran, pesi, oh, il y a ko vanda tenaya na Qatar. Ngana ko kenamboka musute, na woya na Oman. Mais faut tout ça, la na mai.
Parce que les trois de Dormouz, ils allaient entre le mer d'Oman et mer d'Arabie. Donc, mer Persique. Ils ont le deux. Ils ont quoi avec? Si quoi, trois de Dormouz, ils ont place sur une richesse à pétrole, gaz, ils ont eu Émirats et tout ça. L'Iran, c'est lui qui contrôle. Donc, l'Iran, bah, ça, bah, PEX. Or, le PEX, c'est basé dans 3000 ans de civilisation. En Congo, Bazali estimé, je dis bien, avant notre ère, 22 000 ans, estimé. Donc, tout ça, civilisation, yakala. Ancienne. On se comprend des diplomaties, tout ça, non. Alors, ancien Congo, vandi na PEX. Or, le PEX, il n'est pas bâti les Européens, les Celtes, les Vikings et tout ça, dans toutes ces civilisations européennes. Guerre économique, guerre spirituelle et la conquête. Bah, il faut créer, Polonais, qu'on soit, occupant terre à Palestine. Parce que les vrais Israéliens, les hommes en Moleka, Indo, Noir, ça n'est même pas été là-bas. On dit que peuple là-bas, c'est un désert. À part immigration et qu'il y a une famille saoudi. Tout le monde pour parler, on est salami. Pour parler, au Jésus, par sa divinité, mon patience, sérénité, malgré souffrance à 37 000 familles. Construction, bisomoko, nous sommes tout ça, sans accompagnement à l'État. Bien sûr, administrativement. Mais tout le sa diplomatie, pour légitimité l'État africain. À passant de l'Union africaine par l'unité africaine. Et qu'on choisit aussi siège, monsieur, vous allez choisir. On est à Mamouya, si, pourquoi tu m'en si? Il faut toper sa papa, n'engo kota la biso, trophée wana. Au monde qui nous a na makukumisa. Ils ont trois piliers. Bon bien, ils ont socle pilier à paix à monde. Autre qu'on s'est référé na monde. À Betty Moutouté, il y a une loi qui m'engage. Là, je parle étant que Kimbangis, je mélange étant que diplomatie aussi. To funda rabatouté, to yibakate, to funda nakate. Les caméras sur un l'état qui est exemple, to socle oyo, Iran koye kota là, que Israël a sioniste et bakota et les Mossad et les autres batala non. On les koye une occupation, on les koye na Belgio, français, consort, anglais, machin. Okay. Il faut qu'on ait un exemple là. Mais Papa Lwanga, vous avez dit tantôt que en tant qu'Elwakimbangi, c'est au fond d'Akate, au fond d'Anakate. Mais comment va-t-on réclamer les sons de ces 37 000 familles et les 150 000 martyrs, pardon, pour pouvoir bénéficier d'un gain de cause? Papa conseiller direct à Ngasa la soutenance à thèse la paix au monde. Papa Simon Himon a été principal état qui Tolongo lié na famille centre. Tu état que papa état que professeur scientifique à droite. Même moi je suis pas le droit. Mon tout monde dans monde dans un droit ya ko vanda à ça pour parler ya ngo monde to comme ce qu'on a patrimoine na question là. Ça dit o ya ko sala on face à la mandaté na chef spirituel sa divinité. Yango mona même maramuto bandé ko sala même pour ba kanga grotte mbanzangu même pour ba sala bo même pour ba tout maréchal Mobutu président Kasavu bandé ko se référer posa Mosé Kabila bandé ko se référer toujours dans kamba pas chef spirituel. Pourquoi? Parce que zali na référence à Kimbangis mazo mema trône et envoie le doit représenter nini 37 000 familles bana kole donc mukonza milimo il est le chef spirituel mais qu'est-ce que ça comprend et son conseiller direct Aziskoyo, corps wana, et à là aussi corps, il y a ligné, il y a famille sainte. Famille sainte est alignée. Famille sainte est alignée, kitani, il y a ligné, oyo, tata kimbangu, azala ki namusuni na spiritualité, et puis na administrative. Ndeza ko lakisa, oyo, bazako tambola na sa divinité, papa Simon kimbangu. Donc ça dit, pour wana ya chose spirituelle. Donc ce chose spirituelle a juyo, à présenter à légitimité yo na spiritualité na humilité spirituelle et diplomatique. Rappelons que azo mérité même pas passeport diplomatique. Il faut avoir passeport moko mention moko spécial. Parce que ça la 100 du 100 il y a 100 parce que sous-bassement spiritualité et ça na yé à part eux qui créé tel que le Rome et consort. Tozongi na question na yo yango ba kulutu bakenda kofunda te eza ko lo tinda kulutu akende kofunda pa ale kito bana mike ba osambisa ndenge ye fala ça exemple mais tango bakenda kosamba na collège na système wana ndi kokota na l'état basamba ka pona kokata mamu na contre te to pona ko punir te parce que ezalaka kuna pona ko équilibrer pe ko rééduquer mutu azongela mal te ko pindola mal kasi molobeli ya mabema bomo papa si moi ngi pona bato mabete azuya longolo le mal voilà c'est ça. Le kimbangisme nde bobenga ngo église wana bino mais biso ba politicien to ba diplomate to ebi ke ezali système donc kimbangisme idéologie il y a solo ya spiritualité mais église pour elandi conduite quand même il y a l'état ndenge ki
s'il vous plaît, ecclésiastique. Merci, papa ambassadeur. To zongi, vraiment, na arrivé na bino, parce que là, to kolobela, n'est-ce pas, voyage na bino kuna, na Washington, période. Sika boy awa, to zongi le 7. Le 7, juillet 2025, papa Loanga arriva en Kamba avec une très forte délégation. Mais on remarque, accueilli par le conseiller directeur en charge de l'administration et finances de l'église, le professeur Bituvi Dikiangani Zako, ainsi que sa divinité dans le hall. Mais on remarque un sourire grand, un sourire, je sais pas, il est l'espoir, mais un sourire rassurant. Papa Loanga, ensuite, on fouiner moi mon pied. Et là qui pénit, papa Yambi Boutou, on pouvait attendre les matins au côté culte, les 8 bisonios sommet. Sourire, il y a papa qui sourire, mon rassurant, il est pas qui va en attaque. Parce que, Nzambe a tourisme na mokilité. Papa Diangin da biso tout to lati nzoto, to le cannabis. Kasi poto suko la bino, nanzemba kanda ndo. D'ailleurs, GGK a préparé un clip moko extraordinaire au centre de recherche d'Agnes à la applique là 100%. Kanda ndo. Chanson majestueuse. Moto moindo, nazo bondelo bonga mapo o sepela. Pona ni na seki. Après soutenant sa thèse, on a engagé diplomatiquement et consort dans le monde, le pays des Golfe, l'Inde, Chine, Fédération Russie, les USA, l'Union africaine, balobi chien. Toko soit retard à boiter à côté la potentialité à monene oyo sous-bassement ya collatéraux o tataza nango tozo ya kosopana. Yambo ete to sopana to lingi pe siko nenge tata lobi. Ya omoni Donald Trump azotia pression à kosakanate. Oyo ke ba pays voisin moyeba kima ezate. Chance écoute ni na président Félix. Y a pas de souci nzamba saka ba bomisi na ye. Sika boye tangu batuwana baye ndenze boyeba makatata simo kimbangu wanungini yala ke yala munza ya vimba. Donc ça dit ya longi non seulement na Congo mais na mokili mobimba. Est-ce que ce souffrance ya bana koli, souffrance ya batata, souffrance ya batubanso, ya ba maman matungulu, ba maman mapa, et que au fait non. Et mon ami, on dirait banda lo ba makambo ko sala mana dans les années qui 50 biso to ozalate, mais au sala mana 2025. Est-ce que ça hasard? Non, pas kundungu, mpelekete 5D 2025. Changement, chaussette ya noir na ya bleu, alati pour kabola mababi, il faut que kabo kaboniza la pour respect et sang. Bo kaboneza nini? Bato ba oninga guerre zala. Conflit. Ordre, kobuka mibeko, ko tia bonzambete, ko tia makambo système na biso na place ité. Ko tia ba pédophilie, biloko tuya mabe wana noir donc ça dit mabe moko ekomi officiel na mboka o biso ezaki na culture. Il a fallu ezala déraciner par force pour nzamba zali démocratique. Nzambe autrement de bobinga ka dictature non mais nzamba za na ba principe mibeko yobi bolingo na mibeko na misala. Alors à ce qui parce que tant amoni résultat wana papa bane ko benga en permanence chaque jour chaque heure chaque mboka déplacement par déplacement. Isuka kana réalité otangi Koweït otangi Oman Koweït mbongo na ye azali prison koleka ba monnaie tout na monde. Un dirham Koweït c'est équivalent à $3. Collatéraux na bango tina système papa dengue dans le bagi na bango pour ba suivre. Rappelons Maréchal Mobutu. Na déficit ba mbongo wana kabeli bango to ba mbongo déficit c'est trop dur. Ba Koweït, Boman, ba tout ça pays des pour ba ça la recherche après toi. Suivi par conseil ou teyo na sa divinité papa dengue na côté. Alors le kola ba pays wana oza émergent. Wabi ke toye ko kita na spiritualité kimbangisme. C'est que Congo ezali mbala moko racheté spirituellement na ba occupant o ezalaki ya Rome et systématique ya obédience mosusu ya otala ngo publicité te. So kimbangisme a régné siko na monde diplomatique, na monde économique, na monde affaires parce que tokokai ko banda ko tonga te. Bomwe to na ba pa ebele. On ne peut pas commencer au sala ba izine ba boy kaka boy na subasima ba paya. Wana to okende ko mikima na ba banque mondiale. Or papa Simon Mbango beto za na banque ya Tata Simon Kimbangu. Misé Tata Simon Kimbangu, chemin de passion, chemin anan. La Tata Simon Kimbangu, ezui nzela mai, train, route et consort, bateau et consort. Ezui développement durable. Ba méga sculpture, ba gros pastoral, biloko tout wana. Yango na Isaïe 60, so tangi. Ba bi kesio, ba koye pa na yo, aki solelo, ko bonzela yo, ko salelo, komi kotisa na esclavagisme ko salela. Si me baluka nef. Fallait tout moi zala.
mutu wa kotambusa likambo wana. Voilà. Yango tango ayoki oleke ngana loba kolo diplomatie, celui qui s'engage sécurité et l'administration. Oh ba tata batikala ki tata Simon qui manque sa divinité a pesi mokumba wana papa professeur papa bitubi dikana na auteur na parce que ngana za mukie na we ko comprendre ma musuti o batindi na mikanda nde abitorola la tale tokei esengo parce que nzambali yake esengo esengo na bango ezali ke biso nde to vivre na kimia esengo ezali ke le pays voisin ba o bazoko dire ba kati hémorragie wana po ba sangisa siko l'unité africaine apesi nde tata sepeli alobi makambo ebele tel que nini likambo wana ekomi nalingi esala malobi te nalingi lelo donc naloba mois ya août eza mois moko ya ba obstacle ya malamu. Si on peut dire c'est ce qui justifie n'est-ce pas ba voyage ya bandeko bayi politique ba corps politique ebele notamment tomoni ba différents ambassadeurs ba uti koleka na sima n'est-ce pas, il y a le 8 juillet, tout le monde est corps politique, na biso na ba bayi ebele donc il y a des allés que justifier yango. Place aux ala kaka malin ba question yango. Mais soko lingi kaka tata olimbi sa mwa muke, eza pe sengo ya bayi bana na epo ba sepela parce que beaucoup de gens foi ezo lingi lemba, beaucoup de gens se posent des questions. Tata zawa pe ka ezela la bongo. Chini pe za ibo to ba melo piom to ba occuper bango. L'Iran c'est la même chose. L'Iran tozu kaka l'Iran c'est ça. Avoir président Poutine, c'est la même chose. Zamba bosani bisote. Très bien. Lingo laksa nini. Lingomba itravakana l'État. Boko nzamboka zali wana. Ok. Et elongo na bantoma ba papa ministre. Chacun na po yazali na attribution. Tango esalami to neto ya na délégation mo ya plus de 60 personnes. Tant ozui papa na téléphone. Asengi bango bana na ngai bolingisa moke na bongisa koyamba bino. Na kobongisa na mokonza mboka. Na kobongisa na ba ministre na kobongisa na ba homme d'affaires ba donc pour la pomona ke lingomba tata Simon Kimbangu eza kaka ya ba kimbangiste kaka te ezali ya ba congolais pe ya ba africain banso na humanité alors nazwa tapo ete ya koyamba bino na kimia tango abi yo zo ngo ya na bato awo mais aussitôt que tango makelele bato ba ko comprendre te yaka boyo kana tata mokonzi Paul parce que c'est lui le grand donc to kiti directement tata mokonzi ko la lobi te il a fallu bokenda nde omoni président ya CESAC na yebi ba question wana ezali et elongo elandani na ba papa ministre na ba papa ambassadeur et consort et souki pete na ya ba occident pourquoi parce que ba comprendre déjà que parce que tous en association ya GAF les associations des ambassadeurs francophones au Congo ils ont chapeauté na ambassadeur ya Suisse az ambassadeur extraordinaire na Congo et aussi na Gabon na Brazzaville. Okay. Brazzaville alobi to tinda nano banongi parce que to moni que sa divinité mutako tambusa vision globale mondiale. Voilà pourquoi biso to sali 17 jours na mboka bole pona kaka kozwa ba instruction diplomatique et systématique pour tata aujourd'hui ko tanga bien vol na biso eza lelo direction Qatar. Pourquoi to zongi sous Doha parce que tata moni mon santo bazoko zela liloba na sur le plan spirituel et stratégique pour na osangisa po bayebi ya kozala arbitre solo ya kokabola te atako bandeko mosusu ba salaki mwa bobungi mwa mingi ya za tata o eza visionnaire ya lingaka te bokabwani voilà na ba visite ba ntoma na biso peut-être ça permis que mambo kati lo ba libanda mais ya koloba ke ils ont accepté ya kotala tout détail oyo kamba eza ko promettre surtout na Congo central y compris na ba province mosusu ya vision ko compagnie tata mokonzi ekolo na Congo mani maso paite babika elika ya socio-économique les industries et agro-pastoral tout développement sauf tendance confondue mais made in Congo ici montage créé formé fabriqué made in Congo. Merci beaucoup chers Africains. Je vous demanderai de suivre cette émission avec une attention soutenue, n'est-ce pas, pour bénéficier des ces multiples, je peux dire, révélations ou secrets internes, des multiples démarches de Globara na motu o tata ko beta pona ko luka ko zongisa moto moindo na esika na. Ne gardez pas ça seul. Partagez ces liens, partagez avec les autres. Peut-être pas inayo ko bota bumate kasi siko kotinda yango e ko bota bumata tazeli ngai na yo papa Jospin Luanga. Nous avons remarqué la présence du président de CESAC,
Papa Bosembe et la prise de parole nae sur la chaire du Haut Temple de Kamba, à qui nous présentons vraiment nos vifs et sincères félicitations au nom de toute l'équipe de Mingama Kimbangu Télévision, parce que voir un jeune Congolais pouvoir porter le poids de ses frères et sœurs Kolobango à haute voix par rapport à l'acte posé par la jeunesse de ce temps-là, il y a Kumbuaka Mabanga na Sanduku, il y a Tata Molimo Santu, en tant que jeune Congolais et Touchaki Bisso, et j'espère que par votre canal, Tokozwa Espace, Yako Yambaye en exclusivité pour pouvoir parler avec lui, comprendre ses motivations. Mais, moi, moqué, on a remarqué, Nakati yanda ko Tata Mokonzi Aboule, vous avez préféré, parce que na landi bino na malamu bomoni bolobi ete, ba pese Tata Mokonzi Aboule trophée na makuku misato. Et pourquoi seulement en ces moments-là, vous avez choisi de présenter ces trophées aux présences du président Yassé Saka? L'État. Motoza Kotambusa Mboka Oyo, dans toute l'étendue de la République, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu. Exactement. Peu n'importe. Nzambe Moutou, Papa Simon Kimbangu, touche même en Kamba. So yi Nkambe monyo na misu na ete, Nzambe asala ke loko oyo sepelisaka batu te. Yasalaka oyo ye amoni na dati na ye na ngonga na ye. Siko trophée wana bapesi yango na oto lobe ya soutenir sa thèse. Papa lobela ngo na dimension Congo te, na dimension mondiale, acteur principal na relations internationales et na paix au monde. Tango l'union ligue wana bapesi poto sosola beto kaka ne pesi zabo. Bateau to sala ki conférence wana. Ezalaki roi Albert, eza bateau ya reine Elisabeth. Tous les grands ya monde basala ba conférence na kati wana. C'était la nuit na mère Percy poto lobela paix wana. To zalaki na kati kuna. Ba photo Papa Simon Kimbangu pesa ya chose spirituelle. Ba pesi ba trophée blo muzu to lobela wana. Mais auto retenir ces trophées. Ezali signature ya ba pays nyonso eza na ba royaume. O ba pays nyonso eza na ba royaume eza na spiritualité na. Angleterre, roi ya Angleterre, to reine d'Angleterre, aza aussi lokola chose spirituelle, ya pouvoir na bango ya spiritualité d'Occident. To ekoya ba royaume nyonso moni eza na ba Europe wana ezali créé, mais o ezali na ba pays de Golfe, eza kozala chapeauté na Islam. O ezali na Iran ya la tola guide suprême ezozwa. Alors, ce qu'on sangisi baonde baobite, biso to reconnaître yé sa divinité, yenda tongi kimia, na misato ya spiritualité na ya batata misato. Victoire. So, ngai mokie nazali, na koyi ko présenter yango Papa Simon Kimbangu, te, na ye na yango, na komisi na l'État. Parce que, nous allons accompagner dans tous les ambassadeurs et dans l'institution. Pour to bimi na autorisation, Tata Mokonzi ya ekolo. Bien sûr que, Nazali ko appartenir aussi la commission des droits de l'homme aux institutions mondiales. Alors, il faut nazala accompagner na autorité. Si au choix ya Tata Mokonzi ko la lobi boye, to kende na président qui Christian Bosembe. Po ya zali nani na audiovisuel. Pourquoi? Parce que ba yambaka ba payana makelele te. Tant confusion eza kozala, cette confusion là ekoki ko mema biso na perdition, ko mema biso na libungi. Confusion eza ya nini? Toza ko koka ko séparer sa divinité na famille restreint, famille élargie, etc., etc. Tout ça, qu'on séparer Papa Simon Kimbangu na province à botamité, na Congo à botamité, na continent à botamité, et na humanité au yazalité. Voilà. 100% Dieu, 100% homme. Très bien. Si ko bato bazana ndingisa ko expliquer makamo eza l'État, nga na ote. L'État azali na ba institution, azana ba secret d'État. Ba secret d'État zalaki banga mamu zaki après, avant na oyo koya. OK. Sikoyo na wana nana koyo kosala yango. Ministre intérieur yazo sa musana, ministre justice yazo sa musana. Présidence ya biblique eza monene. Nde bazwi sikoyo li mambi ya litomba o eza kolobela audiovisuel de ba sanction, ba kotala boyende boye, ba censure consort. Monsieur Christa Bossé. Kokoma na biso na mboka Kamba, ye moko comprendre après longue ya lisolo, ya audience na sa dignité ko pesa ba civilité na yo azwaki malobi pa Tata Mokonzi ko la vato ke. OK. Oya yoka ki na batata ambassadeur avato Pumbu to ya Kamba. Après avoir appelé ko yoka valeur ya trophée wana parce que ba article biso to comité komami
partout dans le monde. Okay. Donc, il y a simbi pour nga na uta qui mais sous regard ya l'État. Remettre Papa Simon Kimbangu et loko ba pesi. Moi ko sango publicité zati ba ça la barrecher sur ça. Parce que les trois de Dormouz ceux qui bomoni cesser les faits wana et salami ya entre l'Iran et l'Israël parce qu'il y avait Kimbanguisme comme exemple à suivre. To keina en mer Persique wana guerre ezali. Ba missile les autres les kende entre l'Iran et consort. Et olobake ezali eloko ya monene. Nda lobi donc si na comprendre papa toujours souffrir pour toujours comprendre yote nde aye kozwa exemple historique quand même et tozaki ne bande ko pesa lisolo oyo bozo comprendre ndenge kambo salama muto azui da comprendre abi bon eta kenga l'état na ye c'est que mambio tozo sala ezana no trouble mental parce que papa Simon Kimbangu abikisa yi muto muindo na mama ki atondo po mutu na biso ebeba mutu na biso ezali na milinga na kati milinga pesi biso vertige kwa ko comprendre spiritualité na été yo ko mona lokola noko lokola mama le kitata kulutu bongo te to bungi lokola ya kingandi yango papa Dianinda obaki yo kanisi kitso yo uti na Sorbonne uti na ISTA na Académie des Beaux-Arts ndoko vanda o yaga ko vanda soko kokoka soko otanela tongo ezalaka bongo te c'est la spiritualité eza eloko ya molimo c'est pas le hasard après avoir kosenga bolimbi si po pesa ye sikoyo pa ya ko s'engager et tant que l'État n'a lobby que il y aura des sanctions. Rappelons que l'État n'a biso na loi numérique, même les ingénieurs na WhatsApp, même les ingénieurs na YouTube, même comment ce qui est tiami ba na doit ko choma boko. Nani église qui m'a se funda raté. Voilà. Église qui m'a se kanga raté. En charge de l'État. Nani azo kanga yo l'État. Mais l'État va kanga yo, il faut d'abord avertir yo, il faut lebisa yo droit. Ay te ya yo likambwana. Ate yo ango wapi na Bandundu na Angola kambezaka na Angola te kambezaka na Bandundu te kambezaka na Kinshasa te na Ngiringiri te na Kulinga Kasavubu te kambeza na Congo central na secteur ya Timasi babenga ngo kamba Nouvelle Jérusalem monde se yebiango les institutions yebiango et l'État du acte loko na cher wana ezo représenter 37 000 familles 150 000 martyrs nde maloba wana ebimi devant sa divinité. Alors, na bénédiction, il y a des anciens de l'église, Bambuta na biso, collège, et consort, na bandini, et ndimami na chose spirituelle, donc, ils ont scellé, et comme appliqué dès les dates, oleki, ngunge, piqué yo, au saliso inini, olobi lapsus, au kangani. Nde tango bango bazong biso tuko ko travailler, ministère ya Kliti et art et patrimoine. Mama Yolande Lebe, azali ministère Kliti et patrimoine. Et là, on est sur la patrimoine, et ça la intouchable. Ok na yalanku obeti nzeto na yalanku les chèques ba kangi yo 20 ans de prison ceux qui ont 30 ans sur les combien faut pas aussi tamé prison à vie. Ok il place les lignes de grade ba kundai ba place Mao et tout mazali hein place ba Ramsès na Égypte wana o bambi kaka libanga utoke belé ozuka ta stylo au gratter au bebisi patrimoine ba kangi et bon place sang de sang ceux qui lelo o mawaza sur ya famille les lignes azay sous la famille est-ce que vous comprenez Staline les grandes azay sous la famille baza ba président ba créer ba salle qui so ba landi qui vision papa Simon Kimbangu ndelo ba komi ba immortel Mouzé Kabila ninga zawana ogola la teneti ngai grand-père Lumumba ola lola muko grand-père na biso te bazai à l'état bongo boni sikoyo papa Simon Kimbangu des ministères après long temps ya travail ba yeko tika siko patrimoine wana oyo numéro ebimi otongi ndako moi ndenge naza na bureau nanga so babi ke papa Simon Kimbangu alekaki awa ba déloger ngai c'est la loi mibeko l'état atala nano bolingo te biso to bi bolingo mibeko après nini misala po kuna nzamba zali papa Simon monanga mabe azomona na ndenge na ye mais na l'état atala nano mibeko po so mibeko elongwe na mboka pays wana eza isusu mboka te mibeko après mibeko misala après misala nde kimia. Alors, mibeko ne faut la respecter à la lettre, appliquer non. Donc, papa Noanga Tokoloba ete papa Kimbangu akoma ya l'État. Akoma azalaka déjà l'État banda 1921 pour l'État mutapé ça qui sambela et longwa qui déjà ya famille et longwa qui ya mboka et comment qui déjà institution na 1921 si ça veut. Très bien. Pire les banda na combien na mibale tata Kimbangu abandi ministère na ye 6 mois ministère akokisi 100 ans na 2021 notre so tata
président il y a l'Union africaine dans Zalaki jour pas il y a Congo il y a l'Union africaine papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo oyo légitimité to koti na l'Union africaine écoute papa Zoa Nini Lorenzo a certifié des sièges donc mbala moko oyo bazosala na Angola na komba papa Simon Kimbangu bazali na personnalité juridique ya kambate bazana na kombo na bango moko songo pakala nga na yebi ope bazana Congo basala la éthique ya uniforme langage et consort bakozosko personnalité juridique na bango déjà ministère intérieur aza déjà ko préparer c'est ça parce que moko ezala mibeko jamais des ONG ezoka bobengi moko to bosaleli moko voilà alors les éthiques grit lolenga kobika lolenga kosala ya lingomba tata molimo santo tata molimo fondé en 1921 ezana personnalité juridique oya lelote oya 1921. Voilà papa Jospin, merci beaucoup. Merci pour cette très belle intervention. Nous signalons que nous tendons vers la fin de cette émission Maître Kamana Bouete parce qu'il y a une grande actualité qui secoue un peu l'internet. Mais je dirais quoi? Gars, chers communicateurs, chers, je ne sais pas moi, présentateurs ou présentatrices, Lolenge Boniko Bengelengo, nous avons vraiment suivi à la loupe intervention de papa Jospin par rapport à la présence des papas Bossembe en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Des mesures, des sanctions sévères seront prises par rapport à la non-habilité, si je peux le dire ainsi, ya bae oyo bakolobela n'est-ce pas likambatata kimbangu na lolenge esengelité. Donc yo ozali kolobela kombo ya tata et essaye de te documenter, zonga na source, va un peu na batwanane vaille que te parce que il y a des mesures, parce que ça vaut la peine, parce que l'internet et les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment secoué par ekei et zongaki et bana endaku o bazali kolanda aveuglement baza très touché nango. Alors ceux qui ezali moko ya nzela oyo kopesa kimia to saluer initiative wana et puis tozongisi matondi makasi pour être respect et quota en la personne de papa Simon Kimbangu. L'actualité nous oblige papa Jospin mobembo eleki okeyi ozongi namoni pendant on dirait ozana ben ya actualité oyo koseko où le monde entier bako yoka bako tala qu'ils attendent qu'est-ce qui va se passer le 29 juillet par rapport à cette annonce de frères hein, de frères de sang des papas Simon Kimbangu de l'autre côté comme on dit de l'autre côté de la rive dans le Boko Ngambu. Papa. Non, actualité Zaboué. Le 29 juillet, bakimbangiste, oyo batamu samakana, chose spirituelle. Papa Simon Kimbangu, rappelons que na kimbangisme, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 26. Na stati ezate. Très bien. Ezate, wana ezali, ba slogan kinois. Chose spirituelle azamoko, kamba ezamoko, reconnu na monde de tout le bas. Exactement. Siko bakendaka na lunkulu. Lunkulu ezali place oyo, tata diange na guti ma première chose spirituelle, asalaki accident pona kosopa makila na ye, kozala na cicatrice monene pona kosomba humanité. Par rapport ya bonzambe na bango sur terre, na mokumba o tata Simon Kimbangu apesaki. Ezalaki plan na bango spirituel. Très bien. Siko baki ba okende kuna te actualité ya mwana. Bakozala na nkamba pona nini? Parce que ko célébrer elongo na bapaya o esi bakomi. Na tata mokonzi ekolo. So tata mokonzi ekolo ozala empêcher akotinda o ya ko représenter ye na batata mbula matadi na batata ambassadeur actualité ya mwana. Et na bénédiction ya son excellence monsieur le président de la République angolais Papa Zoa Lorenzo président ya l'Union africaine o pe délégation monene route Angola. Rappelons que yango bomoni ambassadeur extraordinaire. Ya biso accrédité n'Angola azana nkamba. Eza pona kobongisa makambo wana. DGM, tous les services, ils ont l'oufou koso ba OCPA pour dire que délégation koya biloko yokota na Congo et c'est échange avec nos frères angolais. Rappelons aussi que même ambassadeur ya Angola accrédité na awana mboka Kinshasa, excellence. Monsieur l'ambassadeur Miguel azo bongisa aussi pour entre les deux. C'est les deux ambassadeurs ba représenter les deux présidents. Mais papa Jospin, l'information nous dit autre chose. Oui, wane nazoya na mafala. Il s'agit de choses spirituelles. Il faut bien éclaircir les choses. Alors, si koyo,
na makambo nyonso mondi na ko yebiso apeke tata mokonzi kola zo sala na ngola kuna bazo bunda papa saso akomi ko sepela po ebike mama malamu za koya yo kanisi banguni ya Kongo ba vanda kimia batala bino kaka bo babenga ngo guerre des informations omoni Zelensky akozala ba salie boya ko loba lokuta na télévision Iran kuna ko beta basioniste ba ko babenga ngo guerre numérique. Voilà pourquoi ba institution numérique wana ekenda ki liboso comme siko ko comprendre. OK. Alors vrai sens ya likamona no yango wana o ezali officier passé l'église Kimbangisi ezali reconnu na ba institution déjà patrimoine omoni yango wana o epesami ezali ko éclôturaki travail diplomatique. Sikoyo ba famille to bandeko oza koloba wana oyo bazali na structure na bango. Je ne sais pas wafubo tout dans l'état ezali groupe na 26 les églises ni je ne sais pas mais baza na personnalité juridique na bango parce que okoki jamais ko info sans ozala na F92 sans ozala na agrément ministériel sans ozala autorisé na justice pe na ministère intérieur pour sangisa bato non batiaka pe mabonza basala kabo soki likambo lo banini na l'état donc baza na personnalité juridique. Alors bango sikoyo balobi ben biso tokokende sa mobeko kokende komona chef spirituel ya église Kimbangisi soko biso toza ba Kimbangisi te. Oui, comme eza pona mutu nyonso ko kokena mais mutu akenda kankamba banda na président de la république nanga bien premier ministre les ambassadeurs le ministre le député donc président parlement ya sénat et les sénateurs il faut bazwa ordre de mission. Maman Falon on comprend le dans le Bible président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa, je sais pas, Nazali Kolanda, on a beaucoup président Sassou Nguesso. Et j'aimerais revenir sur ces points-là. L'actualité nous apprend que la structure, donc ils viennent pas en tant que des fidèles qui m'enguisent ou des pèlerins, mais ils viennent en tant que des frères de sang. Officiellement, exactement. Vérifier et c'est comme ça. Voilà. Parce que pas ils viennent, mais ils veulent venir. Je m'excuse. À filmer. Natangi boui batata misato ekolo soki bango ya nkamba cabinet ekosala pe ndengezaki na 2021 je te là avec le président de la République. Délégation à parlement conduit par papa Mboso papa Bahati bazwaki mokanda kasa na kasa wane lobi boyi mokonza mboka akokenda nkamba akozala prise en charge na présidence de la République mbongo uta na trésor public bini ekofutele avion mutuka boye boye sécurité na ye makambo boye na boye et na avance les gringomba tata moni musela organisé administration cabinet zali yambi tozo ya manani président baso combien 50 personnes aba mitino ezali pesa rola sa bakonzi ndako ya Belgique ezali ah oui nzanda bisadi ezali di allez nzanda bisadi tout ça papa Laurent ayakale benga kingandi sala boye kota protocole volontaire et consort lingomba la biso esengaka mbongo ya nyongo te na banki cotisation bosangisa mbongo te batu ya tata nde mbongo bakosala ba bengi collecte de fonds tintan basombi ba couverture ya luxe na ran ya président ran ministre ran ya boye sikato basombi biloko kolia ba bongisi restauration mambunyoso batali pe nzela consort babi bon tondimi yo tata mokonzi ekolo na dati yo lobi sika boye tokozela yo fafare tandami oyo boye ndoka papala papa bas eza azarte to ezaka kobongisama bayebisika kolala biloko kolia kuna papa Flori abongisi ba paste kina sala kawana tango balie sile leki na sérénité nde mosala ezali siko eleki na batata conseiller direct pas ba chef spirituel faut na chef spirituel mo tata conseiller direct chargé à sécurité et administration nda bongisi makambo to tata conseiller direct papa Fumu ya Mbanza nda bongisi kolala kolia makambo maso ata boye 150 millions de personnes bolala nzala te et bongo na bongo sika likambo tata mokonzi kola ye wana yebisko chef spirituel oso kopona erani ko yesko ba service makambo nyonso bandimi bayangaleli bayambi et na ba homme d'affaires na ba pèlerin na ba o babengaka ba sympathisant ndenge groupe olobi bazali ba sympathisant bazali kola ba Kimbangisi te parce que bazana katia et yamba Kimbangisi sikoyo soki ba s'adresser bongo te bakoki kokota kamba te selon ba principe to ba loi o ezali elege na batatami misato d'ailleurs papa dernier na zwa vidéo na tia Kimbangisi na kolinga kabino avant kende kamba biso ba Kimbangisi tokutanga na Kimbangi eza visa na Kikongo
visa oyo bakoyambo bayebi mama Falona akosala mama Jane akosala 3 jours akolala wapi ayekosala nini oyo naza na maladi oyo naye boye détaillé na kimbangi kozongo na cellule apesi yo ke na ville ozwi bakache ba mouvement nyonso pe l'état yebi ke bokoti wana na kangi pater so oyo zoloba wana babluyi wana ezali bato ya famille soki bato ya famille l'église kimbangi eza ya famille te famille ezali noko azali ponga azali adopté na biso na famille na biso ebo ntango ngai nake kosala libala yo monaki te ke mbuta Jomas papa Jomas obengi papa Marcel azalaki wana si yenda asalaki kinzonzi na mamoso yo monaki te biso na famille toza organisé chef ya famille azali papa na biso na kisasa so mwana olingo bala toke no mona mbuta Jomas yende tata na biso nazo biso makambo ezali réel o ke ne pas ya chef spiritualité aza famille te maseki te papa conseil bien te mbongo no bandeko na biso abasi mbongo na bango ekendaka kuna baone bakolia banoko bazio na biso bakongo ezalaka bongo siko soki naza na likambo na minute na ozoka telefone nga na bengi mbuta Jomas allo papa naza na likambo boye tala likambo mwana aza kobela tout ça yaka nakutani na ye a régler asilisi akoreka na kamba te tokokutana na peluson tokokutana na tchaka oyo koyeba to nayebi ndaku na ye nakei na respect nakei na famille mais siko likambo famille soki naningi siko nazala kimbangiste fona kula ou sentelama neti nga na kula sentelama parce na botaka hors mariage yambo ete na sala religieux na boti fo kula obebisi mibeko siko ne nazabo naza non naza siko mwana na bana onga na boti bakokula balandi to baseko kisoko uti na ngomba mosusu siko bango fo bakula soki bauti na ngomba neti misoni catholique okula seko soki babuki mibeko et que olingo zonga etake kimbangi so reconnaître que na zonga na ndako ozana démarche faut sala okula sentelama bayambio ozala nani ozala na famille restreint ou famille élargie pour les mambo famille te mais ce que ezali pèlerinage na village natal alors village natal et kamba ozoka te nazo comme patrimoine ezaka patrimoine en état yango okuta tous les services aéroport ezawana eza na frontière et tout ça donc kamba ebatela makana l'état congolais na tous les services à l'état donc il faut qu'on batte la l'état ko pesa ngo maboko une fois merci na papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kotia ordre ya malamu boy parce que kamba ko kendango na sécurité au moins bazama na tout tolekaka wana ko banga te sécurité zali ya nani église non ya l'état nana zotonga chemin de passion église kimangisi non abimisa te infante l'état congolais na mbongo ya mboka ndazo tonga po ezali ngomba ya l'état eza ya bakimbangisa ya famille kaka te eza ya biso banso yango sozo kende kamba na opesa exemple ambassadeur ya États-Unis ngaki kamba yo leka na l'état comme l'église kimbangisa mba batalaka kuye na respect en kamba bazo to ambassadeur alinga yawa no biso to ebike un ambassadeur il faut le kananu na nani na l'état sika l'état lekisie na ngomba tango ba monique ambassadeur moko ya italien ote ko kufa na province mokonza mboka lobi ke ba ambassadeur ya o bazana Congo ba voyager te biso toto saka nini l'état nde ba komeka ambassadeur tozana no pa ko yamba yote ayaka te mais lelo ba ambassadeur ba okende pona nini tata mokonzi ko lobi ke ba ambassadeur ba kende sikoyo moto nyoso aka kamba ayaka na ordre wana nde lingomba zongisa ngo na l'état tala feti na biso ko yamba to ko yamba batu boye église mais c'est ça organisé na ko rappelo lisolo moko bakimbangise bayebi papa diange ndakuntima aza koya na papa dialungana basali ba piéger bato bazali na barrière oyo to bengaka bibaya baisa kimbangi okamwe mai papa bazana kimbangi chef spirituel ava bima kisasa azwaka kimbangi ya boyei na kimbanga retour azo bima na combien de personnes bakotia bango na tenali batie bango wana liste cabinet collège bongo na bongo cuisine tango akomi wana ba pe gauche ya MSS kado ba Sylvain Kimbangi ba proposer Kimbangi to okota te ba kale wana ti ba félicitations ayeko bimisa Kimbangi ba bimisa le sala makambo mutu nyoso kokota kawa na Kimbangi ozala Kimbangi so ozala Kimbangi c'est donc soki bande ko wana ba yiko ya na famille ba yebisi ba chef famille baza so ba teke ba pèlerinage ba boité faut ba kende na lingomba ba koyeba ndenge nini ba kosala mais on a droit ba adresser kana chef spiritualité lokola moninga même le président de la République, so zande ko nae oloba te ke yaya président yaya Fachi oloba
son excellence, mais c'est le président de la République. Ngai, seulement c'est une petite institution, une petite famille, zéla est en oya na limité, et pas maman Marthe, ou ana bolé foufou, ou ana, pas ça, garant de la nation, ma sécurité. Parce que le chef spirituel, c'est ce qu'on a sommé, il est le chef spirituel, bah, pour s'adresser naïe, na ordre n'engezali. Donc, on les a maquillés, les hauts et les réseaux sociaux, l'État est bien voté, puis l'Ingomba est bien voté. Merci beaucoup, Papa Luanga. Donc, pour conclure, le 29 juillet, actualité, mon côté, Eleki, appel, il y a sa divinité, par rapport, il y a commémoration, voilà. Et puis, il y a dédié na DKS. DKS, c'est Mambia, Dokoto, Batali Minganga. Na ko biso délégation tichopo na moni ba docteur Yanga ba yamba ki biso papa na c'est mon père délégation tifo Nathalie biloko ba mexion na ba nango et puis na ko ba bolingo mba comment une institution ba mense ko za organiser na modèle oyo na Kimbanze que premier hôpital moderne ezaki na Congo Kinshasa Congo RDC morgue ya solo tilelo otia moto ya solo kuna donc bango ba lengela mina bakisi yanda hôpital munene ezali bazo ya po batala ndeni ba obikisa babokolo a commencer par Mbanzangungu ti ngombe matadi tout ça mamodeza na dévoiler plan na bango te ba esengweza ko bomisama oyebi likambo ebisinga na ko ka epa na yo eza pe mamozolo ba masolo. Papa Jospin, c'est ce qui a retenu l'attention de bon, je m'excuse hein, de certains communicateurs aussi parce que yango na kande comme li solo ya tango nyonso na koloba pe boy na kati ya ba lelo oyo photo ye bakango papa Dianginda lobaki atiki na lopango oya bini bakati mosapi pona bandila te tolanda ki message ya sa divinité même na kati ya lingomba ya des têtes parce que nga nazo comprendre il y a des gens au misapisi katani ça m'engage que moi. Ah ok d'accord. Il y a des gens de tête mais lingomba tata molimo santo eza lingomba ya mabe mabomba mina nini na molili kimona mesezali j'étais qui ngamo na j'étais qui tomi banzembo belé oyeko bimisa batu na polele parce que mokolo moko boye wana parenthèse état qui artiste tozalaki na fleuve non na pool na grand hôtel de Kinshasa pour la papa Mundabi na 2008 manifestation ya fête indépendance na moni monsieur Armand Diangenda wazali un grand artiste ya mboka na biso abetaka musique classique ba matise na podium abeti nzembo ya Chenet Rochero Table. Tant aussi sur bête chaîne au tablette qui artiste ba yambi peut tabeta qui nzembo lipanda c'est la fierté ya Congo donc on peut c'est sur exemple featuring na Fali featuring na tout ça c'est un artiste comme moi aussi je suis un artiste visuel mais na doctologie de l'église au tika la commune n'a jamais sa divinité papa Simon Kimbangu a s'emballer na monde culturel artistique diplomatique pas na sommité ya spiritualité bato wana nde bakoya et pas na ye engi koloba boye tango moto oza ko comparer un monsieur artiste simplement o batikali na yebi profession na bango te tato baba chômeur parce que moi je parle na ye po na yebi az artiste je vois ses œuvres abetaka et consort azana partenaire na ba David Kopefki ya tebele o ya libanda ba ko sala masano tout ça consort mais sikoyo na sa divinité non bokonzi atata molimo santo tokoyi kosala yango te débat tokosala yango pour parler te aza papa qui angani azali éminancité et puis papa Simon Kimbangu le chef spirituel sa divinité déjà n'oublions pas que il fait partie de la trinité choisie par l'organisation spirituelle de l'église selon la hiérarchie l'histoire nous le dit na ba rencontre au lobby temps passé na landi onyo lobby temps passé je suis kimbangiste je suis diplomate et ça boy pouvoir nyonso na peso exemple ya famille Saoud prince héritier yo akolapsa ayo rapasser papa na bango tango akoti azui o papa na bango atika ki o Saoud tika pe atie vision na mokonzi nyonso azaka na vision o ya tambo saka papa Simon Kimbangu kenga nazolanda o ba papa batika ki et vision ya ye chef spirituel na te so comprendre il est le chef spirituel azawana te pas que ne ko discuter à penser 2 ou 3 4 non maloba na eza mobeko azana ba chef spirituel adjoint azana ba conseiller direct ba papa conseiller direct baza ko accompagner vision calendrier à sa divinité nete soso comprendre o sa divinité alingi bango siko bazo ko matérialiser yango bazo pesa na biso ba voila mpamba poto landa ligne de conduite to lobaka nonte sikoyo soki likambo ba papa batikaki na spiritualité wana nana yebi yango
sa divinité papa Simon Ngimba Okianga biso to yolo baona bémission te to yebi on te c'est la spiritualité et lignée wana o ezo kolanda so muto azwi kaka papa Simon Ngimba Okianga cher spirituel atie à côté lingi a mesurer bokonzi na ye d'office na boko na biso akwei d'office parce que spiritualité n'est qu'une élection te et kosi nango papa o azalaka ancien secrétaire général Simon Kayombo alobi boyi soki po na ngai to katika ka papa Kimbangu parce que bokonzi pesa meli na molimo papa conseiller dirait papa Bituvi Dikianga na alobi boyi alobi yo Simon Kayombo vandi wana bato to bavandi awo eloko zoko babikisa bango mitema bali ko wela kiti na ye baza wana batandani wana parce que confusion moko papa diange ndalobi bofuka melaka bana na biso te na ko peso lelo awo et c'est yo omonaka déjà que mwana moko na ba famille sainte ndenge bazali akesika moko akosesa tintani asaisi tintani azwi mbongo wana esili akenango lakisanga non ezali lingomba parce que c'est pas famille lingomba siko soki même papa conseiller direct ba papa conseiller ndenge bazana bavandaka na kiti sa divinité te batambolaka na tapi na yete tango aza kokema bazalaka simate akowelela ya bubo conseiller boni ba oyo bake ba se révolter ndenge protester salamaki na catholique il faut pas to marcher ba mo faut ko lobelika mu ndenge ezali lingomba bokonza tata Kimbangu biso ba oyo toza to kobundela ngo na bon sens na mibeko na amour na misala oyo tozo sala yebisanga itango totongi musée bato wana bazalaki wapi mémorial ezo tonga bazalaki wapi nini yosa bazalaki ntintani ya ba o tout bandeko tout basali parce que baza au sein de l'église lingomba tata molimo son esengaka mbongo te esengaka edite elandaka mibeko ya sa divinité na vision engi koloba boye tozala na motema kokita tolanda ba réseaux sociaux te tango nyonso tia ratelki tia presque olanda papa lo bizoma lobana tia pratique jeunesse tozali na l'union de la jeunesse Kimbangisi eza wana tozana afki apaki ba groupe na biso ya ba mouvement voilà tozali eza institution église Kimbangisi eza église eza système eza civilisation biso nde toleki Iran civilisation chinois japonais l'IRSS biso de photo pesa ndakisa alors tokoki kokota na ba distraction te yango moni papa lobi boye sa divinité place au moni bazo finga ngai leka na yo tika parce que ici na kabo ndio ici to kabwani chaussette ya bleu na ya noir jusqu'au foye boza wapi yondo koloba te misala ozo ko sala ba œuvre na yo ozo komona na ozo banga batata ndenge ngane na zaboye papa conseiller direct le professeur docteur papa Bituvi Dikianga oh bazo benga lelo oyo a changé tant atmosphère ya diplomatie na relations internationales alobi oh nani pona loba be papa Fumwambanza azola lisana bato bakufa na bato normal azolesa bango biloko olia nga mutu apamba o na lala kana nazo gonfler yozo mona bango bana pouvoir normal ngai président Poutine totelemi nani awa ki o azo yambanga kala te na Burkina Traoré alobi na bango vision zolanda eza ya kimbangisme président Poutine ozotala na bi président Vladimir Poutine ayebi sa divinité alobi mambo thèse papa professeur Bituvi Dikianga papa za ba video yango na tia yo ngani sitango bache bato na munene bache po ba monelongi mabeonga na za pona kina okota mona maili ninga za wona isa mambo eloba na batata bosiko bato bako tambusa na systématique wana lelo tata mokonzi kolo tala pendenge ezali basoko bunda po kimie ezala. Merci docteur. Kimbangisi azala sima bata soko moni mutu aza ko critiquer papa Fumwamba azo critiquer papa Bituvi Dikianga aza ko critiquer ba papa conseil aza ko critiquer sa divinité vision na bango global o ezo komona non vision tata Simon Ngimba yango batata wana ba osale o aza contre nango aza na été yazaka na ndeko te o nazo bote aza na camarade te Matondo mingi divinité oyo akolanda ye ndako bika o akolanda ye te libungi total. Matondo mingi papa ambassadeur wana tozali kokoma penza na suka ya masolo na biso tokomi na suka pona ko en conclusion le 29 juillet et tinda ya papa pona ko kanisa makila oyo tata dengenda kuntima Joseph asopaki kuna na lukulu kasi cette fois-ci rendez-vous na kamba Nouvelle Jérusalem avec DKS toujours en avant. Et puis, l'activité bon on a bon ndenge to mesana kotonga kamba na kinzuki ya mate noir et noir. Papa Jospin, motu na esuka ya moku se poto kokuka bwana. Eza pe moto e kobaluka papa Jospin. Mais na yebite est-ce que kozala kana ba potentialité to pe na biloko e kosenga pour représenter papa pour na kotala yo kendeki ko représenter papa
en tant qu'équipe parce que ambassadeur oyo zali ezali ya mboka et non na kati ya libundu na kati ya libundu soki totali attends kengi oyo zana noté bon titre ya ko représenter côté na penesa ginga ma confusion sur conclure émission na moi réponse na moi question oyo poto kabwa na biso effectivement ngana ngomba na za mondimi simple mona botami lelo na ngai grade moko mondimi simple ya simplement ya sukaba mais siko moni place nzamba zali babenga ngo l'ordre hiérarchie c'est-à-dire sa divinité ko kozwa yo kaka ndenge vani mama faloni boy oza ni kengi nani alobi kaka bo komi bo tia mama faloni akomi mama révérende sur le champ appelé selon Ramolimo donc azali na pouvoir moko boye esukite ngape na yebite na vanda kaka na moni kaka papa conseiller direct papa bituvi dikanga akomi makambo papa lobi yaka yo nde tozoko tinda lokwa tolobaka note tolobaka wite sa divinité vandisi na zui ale bozo a pepo bokenda kende komona tata mokonzi ko to komi kuna certifié ngape na ke ngape na zolo bakaka o ba pese pona faire comprendre yo et ça ko la coquille vide batika ka cassette image o e faut la kisa na silisi na ye nongi tout simplement donc ndenga sali na nga akosala na yo akosala na ye kuna donc mon côté azali elombe na lingomba oyo botuna ba oyo baye binga baloba wana jeteki aïe merci beaucoup moto merci beaucoup yende muto asimi mokili ye mama faloni akoyo kozo siko yo boy premier ministre nde tolo barabo akozwa yo awa azuyo acho premier ministre na Tchad preuve année lelo oyo tozana ba congolais oyo ba nommé bango bazana Zimbabwe take ba ministre et wuti na kamba papa olimbisa ngai obomba mingi na panza kaka na banki te ezana bato bazana Ghana président Ghana au travail na bango recommandation papa Simon Kimonkianga ezana bato bazana Botswana na docteur Faza ba osala na cabinet stratégique ya président ya Botswana nazolo bakendo vérifier eza wana ndesko na otanga te ezana ba ambassadeur mususu o bazana ba mboka mususu papa Beni alobi kele donc ça dit ye kaka ezaka na lingomba te tina bensiso même ngai so na koma ki ambassadeur ezaki ni recommandation papa Simon Kimonkianga à vie nazana immunité diplomatique à vie est-ce ngana ni na okine na bensiso na zuba ordre nationaux yo kasi mes collègues belé ba na Congo même ndeko na ngai ya musicien on ototanga symphonie hein mais sinon otanga ngana za ordre nationaux donc ngana leki ekutu na mambo art ba récompenser na lobité ke art na biso ke seni menazolo ba o na zu na mboka double fois ordre nationaux ils me mérite to moni pe papa sa mangwana mona papa Simon Kimonkianga na pese mbote mokonza mboka pe tuko kokanisa yi donc normalement lokona na zaida na passeport diplomatique moi ba lambelanga mususu ya Congo zalite bazaka na des passeports diplomatiques et jusqu'au acte na zo salila ba carte si na présentant on a des missions mususu o ya patrimoine mais normalement et eza kamba ne mutu esali na zala reconnaissance wana peut-être 3 quarts na nga ngwana na akobika na septembre pona ko banga peut-être moi moke bolingo mibe ko na misala moi moke na osala tolanda tata Simon Kimonkianga aveuglement étant que sa divinité donc na mutuno tuni yango mais na ba institution to mona ba papa modudu to mona wana eza na code de l'état tout ça o eza na cadre bangonde bayebi wana mukolo rozo ba wana question sa divinité to papa conseil bien otuni ba matondo mingi merci na bino boso vraiment merci na bino nyoso bozaki ebele ya kolanda biso omokolo malelo masolo oto bongisa na bino n'est-ce pas pona kobetsa libakute kasi pona kobakisa boso solina mai oto zangi pe bokundoli na oto yeba kite basili kotalisa na biso na maso masili ko lekalelo voilà tika ite obeti kimbangi te le 29 kimbangi koyate ke o nokona na yemba na jeteki na papa Loranga tozani na mama mwilu oya sa kimbangi okota te parce que na péage na olobate kimbangi voilà bakimbangi se bayebi yango papa Jospin bakimbangi se penza bayebi yango ete pona kokota nkamba te bango bayebi omoni a mokili momeyo landa biso ozana RTN ozana nani tango osala démarche yango zwa ordre de mission ya chaîne na yo kenda kotisa okozwa recommandation tango ko signer ko yate ko ye le 28 tanto kuti banganga nzambe to bo bapimela ki zala en ordre tozalaka na carte d'électeur na passeport au présenter au lobby makambo na yo soza en ordre au koti mais o yaza kimbangiste kimbangi makutu izindumba kimbangi déjà na l'état bayebi na ordre de mission nazo lobela kimbangi soki kimbangi ezate mama faloni même ngana okota te même David Kongo okota te Jenna o ba Jimel même ba Jimel na soin to bazoya
ba mama jime bazoya pomba liboso bakoma kamba papa sati bazoya baya kimbangi moko za na pied gauche moko za na dirigeant bazoya kimbangi ta kutu na ba petit wana bazoya kimbangi ba mama na biso bon yo mukolo za kimbangi te kimbangi foza na carte ya mondimi carte ya foza numéro te na tinga na ba 516 soko za na carte ya mondimi te oza na tenali soza na tenali te se koza no donc ngesoni donc kota te ole ka te mideko matondo mingi pour moko malelo to telemeli wana pe to pesibino n'est-ce pas bambote na bino vraiment au revoir et botika la toujours branché na menga makimbango télévision et ndenge na kolobaka toujours na kobeta cassette tout la l'essentiel pour la cause juste ya kobik c'est minimum na biso tout la essentiel to bungisa molimo te to landaka na papa lobi to landaka ba media na biso ezali wana o bazali ko ba likambata molimo santo wabino maman falon ratel keza prince keza. Merci beaucoup wabino maman falon na kati ya to ba mamwilo version rubrique nango bokundoli pe bososoli na mbela kibino papa Jospin Konga lo wanga ambassadeur itinérant mwana tamoli monsanto mwana bitinda ya nzambe mpungu tulendo to pesibino au revoir et à très bientôt. Ah bon voyage papa to biki toka bana pourquoi wa bon voyage il y a solo hein joyeux anniversaire d'avance to biki to yamba bino na retour matondo mingi